Bonjour très chers téléspectateurs de la Go Plus. Nous voici encore une fois dans notre émission Face à Face. Les lots Zali Bongo, Face à Face à Go, coach Azako Yamba, Eli na Joël, Bango Bazali Bongo, représentant il y a Maison Strongman. Strongman Zali Bongo, Maison Oyo, ils en vente, il y a des pièces de rechange, il y a Oetali Moto. Donc Oetali Moto, on lingo trouver biloko, on trouve ngo na Maison Strongman. Moto ndenge aza lokola mutu. Aliaka amelaka lobi abelaka, soki abeli akozwa kisi nini, soki abeli akozwa vitamine. Liboso na ngai awa naza na monsieur Eli na Joël. Monsieur Eli, bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Santé calme. Monsieur Joël Boni. Bien papa. Boalou Badjikema. Bien papa. Ok. Talabiso tozali awa pour la Maison Strongman kolobela ba pièce oeza uniquement pour la moto. Ville Kinshasa na banzi boyebi bato babengi bawewa baza kotambola mingi na moto. Alors moto o bazo tambola eza na biloko esalaka ke moto wana etambola. Tozana ba image oyo tokotala nanu biloko oyo eza kati na moto oyo ekoki kosala ke soki moto azwi kosu bakotisa na kati wana tolanda nanu muke bilili ya ba image oyo toza komona sikoyo. Merci pour la image. Nazongeli Eli, Maison Strongman. Pour na yo vraiment Moussa Nangoni, Maison Strongman. Oui, Maison Strongman, ils ont aidé biso pour la pièce de rechange. Ata moto baby ou soit moto les a pas comment na Strongman aux ba pièce nyo so luka. Est-ce que Joël, ce que tu na Strongman, tu remona ba absence à pièce te? Non. Pourquoi non? Dans Strongman, tous les pièces ils allient. Ba pièce nyo so so toke na Strongman au Kutango. Donc attends na Delvo, attends na Monga Fula. Pas si salinga na moto na luka pièce moko boye na kima mbango pour na zwa. Na Maison Strongman. Maison Strongman. Eli, Maison Strongman ekoki kopesa biso assurance nini po bato baya mingi ko luka ba pièce de rechange oyo to monique biso ago to leki me to kangami
Pourquoi biso to kanga mieux pas na bino strongman? Bon, les autres strongman et puis ça biso gouya, voilà ma pièce à qualité. Ma pièce sur Zoluka. Pièce sur Zoluka moto à pièce de rechange des awana. So il faut mettre au kanga moto. Voilà ma ville Berkin eza. A pièce sur Zoluka, ma transmission non Zoluka to zana on a strongman. Donc na strongman et loko ezanga raté. Yango ezanga raté. Oh, ezani nango ne loko ezanga raté. Est-ce que bo commande rappel libanda? Te biso bilo na biso ya mbala moko en direct. Ezate maka ba commander libanda bilo na biso so ya. Eza matini café bino za bina kamvu epeleke. Ya biso ya mbala moko direct. Bon, Joël naza komona liboso na ngawa. Na moni ba pièce ya lolenge belé. Oh nga zo kanisa on lem sou poupée na yebité. Oh mona popi ou bien nini. Donc Eli Joël Boza mieux placé ya ko expliquer ngai bilo na zo mona. Oh na yebité so camion bana na yebité. Donc oza na pouvoir ya ko lobelanga pièce moko oyo ko sunga biso na lobi biso na zumbeba na moto na kimamba una kangama na strongman. Merci papa journaliste. Awa toza na pièce oyo ebengi mo na kombo ya Guide Chaîne Tipsa 25 TVS. Ata oza na munga fula, ata oza na maluku, ata oza na kingasani, asuka, maison strongman dans toutes les pièces. Donc la pièce au Guide Chaîne 125 autozana. Ye zela nanu. Guide Chaîne musana eni. Ngazo kanzo biloko baliaka na ba chinois ezalu tunzo neza. Musana ngoza soki moteur et baby. Nakata moteur. Ya on va fongola pona ko tia pona chaîne etambola li. Ah, comment na ene? Guide Chaîne. Guide Chaîne. Bongo eli oyo. Ezo pesé hein. Oh moteur. Ils ont moteur ça. Ou ils ont pièce ou bien en ville Berkin. Ville Berkin. Ils ont des biseaux à ta moto le baby. Tu fais un moteur, tu tiens la carte. Nous avons la pièce moins qualité manquante. Donc on t'a fait de faire tes yende. Yende kaka, yende dans la top. C'est ce moteur le baby, bah moi tu tiens la carte. Donc on a fait qui maramba on a strongman. Il y a solo vraiment. Tout le qui na pièce moussous. Ko les pièces au papa journaliste, au babé en clignotant. Ah. Type ça. Azo kanga bino mingi pone loko soke zangi. Donc yo mutoza awa ozolanda biso kanga mana strongman parce que clignotant na ko beba. Soko yembangu na strongman okozwa clignotant oyo. Adresse kala mingi te bokoyi bana bino. Même na la télévision bozo mona déjà ils ont mentionné wana. Tokei après clignotant. Pas clignotant to na chambre air. Fungola ena. Tokola na biloko. Chambre air ya strongman. Ayi biso chambre air ya qualité. Oui, tobokate. Oui, tobokate. Oko sales une année au changer chambre air. Ya sol papa journaliste. Une année. Une année papa. Ya ngo soke toboki oko bamata 100 fois. Oko tamona na lei. Chambre auto strongman. Strongman. Ayi biso chambre air moko. Oyo ko sala une année. Eli. Donc nake nanga na maison binsamba la terre. Ou que la maison bisamba la terre strongman yeli biso ba qualité kitoko. Ba pièce de échange oyo zo kangisa pona mwata moto le baby oyeka na strongman ko ta ba pièce non faisable. Bongo loko na zomo loko hélicoptère bana basaka na zo peser peli soso oyo. O ils hélicoptère te. Yezani. O ils a pièce mo qualité to bengango boîte. Boîte ya nini? Boîte eza boîte ya Kawasaki. Ata moto no Kawasaki surtout ba manyama na biso ya Petro ya Petro Congo na ba manyama na biso ya Matete. Ata moto no Kawasaki sali pan oya okuta biso kana strongman to pesio maison neni elo ba bien en boîte. O eza boîte esu na biso na makambo ebele. Ata moto no baby oya ma moko to tegeli en boîte na faux prix. Bino batu ya Kintsuka. Boîte yango. Yango yo oyo koki ko salake ceux qui sait qui ne baby au kimima on a strongman talelo ko sunga mbangu yango po moto na eta mo ezaka ba moto cycliste ya Petro Congo te ya changu te mais ya 4 districts mobimba 4 districts mobimba PRDC mobimba poto ko yati na Lubumbashi boza na calme strongman azobombela bino ba surprise ba maison za kuna ko funga makalate po bomona biloko nyonso ekitela bino produit musuni ni asika bozana.
a produit pièce mususu to na carburateur a strongman to na carburateur ata soki moto na baby wapi aka na stongo akozwa carburateur la kisa ka epenza batu ba mona bien carburateur ke usiki boxer ezali donc ye rôle na ni sana eza po moto itamola soki noyé moyen bo itamola ezati moyen itamola ezati alors bongo oyo o lokola ba bigudi ya basi eza son oni o eza bigudi te eza ni transmission ata moto no fungola etotala na eza transmission eza complet ata moto no si baby oyaka na maison strongman utekeli yo transmission na faux prix tozotenga na prix promotionnel ata donc azaka boye azala boye atunaka na si na pignon d'attaque na yango na chaîne nyonso eza complet mamo biloko nyonso soki olingi omona yango eza mpenza tunyo okozwa yango na maison strongman bapine na moni te bapine eza nango ezali na image wana ya illustration baolakisa so bapine ezali kuna nini susa wana oyo nini na moni yango eza carton ya boîte moko totiolakisa oyo carton ya boîte moko totiolakisa carton nango yango donc voilà oyo c'est na fro lokola kisi ya miso nayebi te nini nazomona yango tobai so oza maladi okozwa nyonso awa oyo nayebi te mpo na liso ya moto oyo bieni oyo babengaka yango na strongman soupape soki moto na ezopela te falo oya mbanga nakisa bango batalaka soupape yo eza kisi ya miso te ala na biloko ya qualité toza na soupape ya type 125 toza na soupape ya boxer toza na soupape ya type 100 toza na soupape ya 3 pine TVS toza na soupape ya kewesek na faux prix papa journaliste na strongman to eza na faux prix donc ngana ke na binsampala te papa oyo lisusu nazomona Joël oyo eza nini akisana na batebenga lever de vitesse lever de vitesse lever soki baby au moins etambola eza nango te lever de vitesse msana eza soki eza ya kogroupe vitesse ekota te na moto toana lever de vitesse ya type 125 toana lever de vitesse ya boxer toana lever de vitesse ya type 100 toana lever de vitesse ya kewesek na strongman tous les pièces ezali donc ba pièce nyonso na strongman ezali yo muto mesa kotia bibende soki vitesse na comme compliqué on a 2 pneus ou bien 3 pneus lever de vitesse ye wana okozonka na strongman alors oyo lokola lisusu bangeli ngeli boye oyo susu nini
oyo babengango bobine. Bobine. Bobine à Kewesek. Bobine à boxer. Il y a type 100. Type 125 TVS. Na strongman ezali. Il y a qualité. Yo moto na moto na yo. Ezali à 3 pines Kewesek. Ezali à 2 pines. Type 125, type 100. Boxer. Na strongman. Tous les pièces ezali. Na faux prix papa. Toujours na faux prix na strongman. Faux prix na strongman. Ah ouais. Tout le monde est nignan. Oh, il a 6. Si, quand tu es dans la moto, les sous, si, les sous. Si, à moto, à type 100, TVS, type 125, TVS, boxer. La strongman, il y a si à qualité. Transmission complète, il y a qualité la strongman. Oh, il y a un monde. Oh, il y a tout. Et clou à jouer à Carole Nine. La strongman, il y a transmission. Il y a type 100, type 125, boxer. Aussi, na yo déjà 4 années na boulevard na mbango. Yaka na mbango na strongman. Okuti ba vis ezali, ba blon ezali. Na faux prix. Voilà, tozo koba na ba kolakisa o totalaki déjà. Biloko nyonso oyo strongman azako lakisa biso. Voilà, strongman. Elingi aloba penza nini strongman? Strongman elingi lakisa nini? Tina na ye. Eli, tina strongman. Tina strongman ezali kolakisa. Eza qualité prix promotionnel au basali biso na maison strongman. Strongman ezali kolakisa maison o eza ba pièce à qualité. Ata moto no baby, ata moto no zupan, yo komaka na strongman oza pièce à qualité. La prix promotionnel y a pas moi. Donc, maison strongman, eza na ba sorte nyonso ya ba pièce de rechange au ko trouver kuna. Bon maison strongman, e bandi mulani. Maison strongman e bandi na 2021. E bandi na 2021. Est-ce que strongman ndenge bandi na 2021 tokoki kozwa ngo wapi? Esikani na adresse oyo tokoki komona strongman. Nazo aga strongman bakozwa ngo wapi? Maison strongman sangi mon avenue Poilou numéro 61 quartier Maziba commune Matete référence pour Matete entrée de la paix. Voilà maison strongman. Ceux qui ont zongo adresse et yebani bomona ba image ya adresse ndenge ko côté là. Donc tozana avenue Poilou numéro 61 quartier Maziba commune Matete. Na entrée de la paix nde okomona place maison strongman ezali. Mais en dehors il y a entrée de la paix. En dehors il y a adresse wana na Kinshasa. Bosi bofungoli bisika mususu. Oui papa journaliste. Maison strongman ezangi bolisusu na Matete. Na avenue Baumbu. Na avenue Baumbu susu ezali. Maison strongman ezangi bolisusu na Lemba. Na Lemba. En face na Kankabila. En face na Kankabila on a maison strongman ezali susu wana. Tous les pièces ezali. Tous les pièces ezali. Mais na banzi boko suka kaka na Matete na Lemba te na banzi. Papa. Il faut beaucoup tina ville. Tina ville tokeni. Tina na Moamba, tina na Changu. Papa journaliste lobi ba pièce na biso etamoué déjà. Là si que tous les communes déjà strongman ezali déjà pour. Est-ce que ba projet ni strongman azanango lobby pe to bana komona que strongman a comment te pe ba moto ba 3 pneus ba projet on ezali. Papa journaliste strongman a ce projet ko sur ba moto à 3 pneus lokola moto Keweseki lokola moto TVS 3 pneus lokola moto TVS 2 pneus type 100 la maison strongman a un projet ko ça na maison strongman a spona ko na ba province lokola ngana tuna Wantashi Kananga Chikapa Matadi
tout de suite Strongman a suki na nuti. Strongman a suki na nuti mais batu bakangama na Strongman pona nini? Pour abi meka Strongman au kangami. Pourquoi batu bakangama Strongman? C'est mon qualité à carton haut. Ouais, c'est mon yotote. Tété papa. Et sa qualité supérieure, ya pièce ya moto ya Strongman. Soko kangama na caché au Strongman. Kozo pièce ya makasi. Voilà, bandeko batali soki olingi okangama malamu na pièce malamu moto azobela 3 pneus azobela kima mbangu na Strongman kima mbangu na avenue poids lourd numéro 61 na quartier Maziba commune Matete wana na entrée de la paix okomona esika maison ezali kuna okozwa ba explication nyonso okozwa ba explication nyonso okokende na lemba bazali kaka wana susu na Matete pusana muke bazali bokomona nyonso ezali ba produit ba pièce à qualité ezali ba pièce ndenge na ndenge pona ko bongisa ba maladie o ezana ba moto na bino na ba 3 pneus na bino boko trouver yango wana voilà Strongman eza wana pona bino eye esuki na Kinshasa te ekokota na 26 provinces wantage bino na Lubumbashi Strongman azo promettre bino déjà Chikapa Kananga Bandundu awa na Congo central Bukavu bisika nyonso Strongman akoya pe ville province à Kinshasa 4 districts boromona ba maison ya Strongman bongo numéro pe à contact na bandi bokomona ngo na télévision défilé wana ba numéro à contact eza wana Eli Joel malobani susu bobakisi pona maison Strongman maloba to bakisi pona maison Strongman eli biso ba pièce à qualité c'est que maloba suka pona nga ezaka meka okanga moyo kagu pour tout ça na ba pièce à qualité c'est soko meka mamo okangami na Strongman Papa Joel. Ah, merci papa journaliste. Na ebisi ba maniema nyonso ya ville ya Kisasa. Maison Strongman na même biso ba pièce à qualité. O nyonso wana Strongman to yamba ena esengo. O nyonso wana Strongman to yamba ena esengo. Strongman ezali mungwa oyo ezana bilei. Strongman ezali bongo mafuta oyo ezangaki na biloko. Strongman soki omeki okangami yaka komeka Strongman maison wana nde okokuta toutes sortes ya ba pièces de rechange ya moto nyonso okokuta wana na Strongman nde okangami yaka omeka okangama.
merci pour la image au Tikotala. Pour la lelo na banzi tosuki wana face à face au tozaki nango maison strongman na Ago Plus. Lelo nde bo découvrir ba pièce nyonso oyo. Soki o meki na yo okangami. Soki o meki na yo awa okangami. Et puis eza ba prix promotionnel, ba prix nango ezali nango. Comment okomona okozala de suite na maison strongman omeki okangami mungu ekokana biloko sukale ekokana ti tomonani balasima papa journaliste pona kosilisa strongman asukele wana ti bon tozoteka en détail tozoteka lisango strongman asuki wana te soko some pièce na yo bakabelo yo polo omono ngana lwati na strongman osumbi pièce na yo ya 500 francs bapeso polo ya Ophélie. Boko memele pe biloko tina ndako ne. Toko memele tina ndako na ye. Tala cadeau. Livraison à domicile. À domicile. C'est biloko tout aux luka na strongman au kutango. C'est de te en détail tina gros. Ato yo soma biloko $100,000 na strongman to tiki longo. Voilà na strongman biloko ezanga raté. Ceux qui lingo somba en détail ba otekela yo. En gros ba otekela yo. Donc ba pièce oyo bokomona oka resika moko bato bazolanga ba pirater mais toyebika ba produit oyo eza na strongman. Voilà, na strongman ezo sunga pe bato. Soko linga osoma biloko na yo ke no fungo sa maison na yo, oye okota contact na strongman, aza c'est toute une entreprise. Donc na strongman azo travailler tongo midi pokwa okokuta bato bazaona na adresse wana. Donc il y a tout là-bas. Tozo teka biloko, il y a en détail pe en gros, okoki pe koya osolo lina bango. Baebindeni bakoye kosunga yo produit wana ba pièce wana ezala épanoui partout na ville à Kinshasa, pourquoi pas na libanda ya ville à Kinshasa. Voilà tosuki wana pona lelo to pesikaka adresse avenue Poilou numéro 61 quartier Maziba commune ya Matete, toujours na pont Matete na entrée de la paix okomona maison zawana mobimba. Boya wana oyo bokoki ko luka boyeba bokoyeba ngo wana pona lelo tosuki wana bon après-midi esika nyonso bozwami nzambe apambola bino biso tolobi toi sakidila Bandi anu benisha. Bye bye.